Vous restez bien branché dans Vraiment Figaro de André de Mangalema avec le messager Proverbe 30 et nous sommes en direct sur Softkin TV émettant en internet live sur André de Canada. Et vous êtes aussi sur www.sentinelleRDCongo.com. La Kwanzila, Boudidia Congo. Elongo, Tia Congo, bana bakongo totelema bana bakongo totelema tokumi na niveau oyo esengeli tobunda mpona mboka parceke bato badongolo miso balingi kolongwa na mboka te batingami na mboka na biso bamoni miele bamoni nyonso ezosenga totimika bango na makasi. Merci la Kwanzila. Merci pour la appel na bino. Merci pour la soutien na bino. Bolingi émission mingi bozoba nango to bozopesa ba conseil. Totikali na ligne oyo tozokende tina libération mboka. Bibundu ya Congo là ici ensemble ya Congo congolais. Donc toboyi tribalisme, toboyi ba religion ekabola biso, tolingi biso nyonso tozala bomoko po likambo oyo ekweli Congo mobili. Merci la Kwanzila, bana ba Congo, totelema, bana ba Congo, tolinga Congo, bana ba Congo, totelema pour la musala mboka, eza malamu mingi, merci, merci, toza en direct à Breaking News, basango toza nango awa na moni ba message ebele, message ya liboso ezali Washington Forum elobi ete troisième mandat eza te pour ba président africain, faut pas respecter constitution. Balanda constitution makambo troisième mandat makambo glissement ezati. Alors baetsi biso susu bakomeli biso susu awa vital moto azotinda ba message azotinda nazo féliciter diaspora mobimba bakoma kotinda nga ba information pona traiter yango po bato nyonso bayoka pe merci na ba mama nyonso nde bozobenga opesi nga confiance ndenge bolandaka ba information mboka pe ndenge tozoko esala éveil patriotique ko dénoncer mabe na kati na communauté kotinda communauté azala intègre na mboka nyonso tu oyo bayambi ye na Angleterre, na Paris, na France, Belgique, Hollande, États-Unis, Canada, partout ozali zala intègre kende na musala kozala chômeur te kokende na COP te koyiba te balwa mboka échanger soki bakangi yo na COP okosambwa bakobotela mokanda mpe bakorefule yo kokota na mayuya te linga mboka eyambi yo kota na musala zala intègre zala utile ekozala malamu. Alors, balobi que guerre interminable à l'est de la RDC, vraie cause, ils ont mutusuti za kanambe pour baosa la business na bango, oyo bazokotisa mbongo ebele, oyo bakokolinga même pas esila. Alors, tolobaki titozi ba message ebele, oyo ndeko vital atindelinga awa, ya liboso, nakine na inbox, yango yo, Vital Matumona atindi ba message la pavé dans la marée balobi na Canada bauti ko reconnaître génocide esalami na Congo. Donc Canada est le premier pays dans le monde à reconnaître que Kanambe a bomi trop génocide esalami na Congo. Donc ils ont déjà si le mot kitoko oyo ba congolais donc coalition congolais pour la transition. Il y a Congo va publier un mot, pavé dans la marée du Canada qui reconnaît le génocide au Congo. Donc félicitations à les Congolais. Mais les journée monnaie oyo tozo ko fêter parce que Canada est reconnaître que na Congo
crime ezosalama na Congo, génocide ezosalama. Donc wana première information mosusu toza nango awa ba information outi na IDPS Kasai balobi bango baboyi consultation na balie na bango l'offre Ngoyi Kasanji baboyi yango baboyi donc baboyi côté kuna toza susu na ba information mosusu oye Olenga Nkoyi asiliki mabe Olenga Nkoyi atomboki mabe Olenga Nkoyi alobi il faut tosala soulèvement populaire parce que Kanambe aza na posa kolongwa te Kanambe alinga tikala na Congo libela donc ezali mawa mingi eza mawa mingi parce que toza en direct à breaking news eza mawa koleka mawa mingi parce que Olenga Nkoyi azotelema azoloba mais ba opposant mosusu bake kosoutenir mwana ya Rwandais oyo tobengi na kombo ya Nyakindigise oyo azali bongo kosala G ya ba Rwandais. Alors toza susu na ba news mosusu oyo tokomaki awa na ba papier escroquerie monene na Facebook ndeko na kombo ya Parfait Légende azali bongo basé na France azali ko collaborer na NNR akoma kokosa basi na internet ke akobalisa bango sele mizwa oyo azali yaya Guilain Mizwa oyo walesa na Patrice Moubiaye balekisa ndeko aza koyemba banzembo kufa ifo passé ba impliqué même leki ya Guilain Mizwa Naomi na kati ya kopo wana bayebisaka mibali batia bafoto ke bakobala ye oyo ya basi na Suède na Paris na Bruxelles États-Unis sele azokosa bango ka kobala bango tomeki kopesa conseil ezosimba te yango te dénoncer soko oza mwana mwasi okutani na ndeko na kombo sele alobi aza musicien ya Nzambe aza ndeko ya Guilain Mizwa keba eza escroquerie monene bazo escroquer bato na kati makambo ebele awa bazoka te soki mpe oza mwana mobali Parfait akosi yo ke akopesa mwana mwasi na kombo ya Naomi keba eza baaventure monene oyo bazosala baescroquer bato ngai naza koyede bango nakanisaki bazali bana babola nazotinda bango bambongo me baza na impolitesse na lokuta moye te yango nakataki mpe nayebisi bango ke na kodénonce bango mosala tozosala yango wana do bokeba Naomi na Sele Mizwa bakoti na escroquerie monene na internet kolela lokola bana babola bazwi kombo ya ndeko na bango akufa balela yango babalela yango bakosela baescroquer soutenu par Parfait oyo aza na Lyon azali agent ya ANR bokeba donc proverbe assez ayebisi bino. Alors les gouvernements d'occupation tentent en vain d'éviter les problèmes de fausses communes de Maluku en créant beaucoup de stratégies allant de consultations en dialogue, polémiques et des artistes congolais. Conséquence, un échec total et la position de l'ONU est claire sur ce sujet. Consultation, dialogue, l'ONU dit yes, mais ne dépassez pas le deuxième mandat et nous allons exhumer les 450 corps de Maluku si vous ne vous reprochez de rien. Et yindi bebio bio ndenge balobaka na lingala bebio oni alobi dialogue bosala na bino consultation bosala na bino to contre na ngote mais sur une seule chose toyokana glissement ezala te bokende pe lisusu te ko na brûler on a brigué troisième mandat ezate mais après masolo na bino to bosala bavanti to bosala tozozonga na force commune na Maluku toyeba banani bazalaki na kati ya force commune wana toyeba moko na moko toyeba kopesa identité na bango toyeba bakufi na nini parce que soki bakufaki na minduki bakomona batrace ya minduki bakomona batrace ya torture soki bakataki bango bakingo bakataki bango bakomona donc ezobangisa bango ezofaire trembler bango yango moni basali nyonso baétouffe na kosalaka dialogue kosalaka badialelo kubanzela ngale parce que gouvernement na sima nango eza bato batravaillaka na Mobutu baye na stratégie ya MPR mais bazokoka peuple te parce que Nzambe atelemi ngonga kolibere mboka ekoki donc lelo tokokende koexpliquer bino qu'est-ce qui se passe na Congo toza na 45 minutes ya kitoko ya information oyo ekosepelisa bino. Alors toujours na information na biso sango ya Kinshasa vieux beaucoup azo fêté 66 ans akomi koko mais aye na Kinshasa na kati église asali baventure azokola te
na kati église akekolela mama na ye mais olekisaka mère titina alors yembi mais olia yembela nzambe azolela sacrifice ya liboso asalaka donc akola tolobaki lisusu na culture tozo kofélicité ndeko na biso modogo Gianfranco Ferre oyo abengaki ngai mpona koannonce ngaki pasteur tolandaka bainformation na yo toboyi kolanda miziki oyo ekomisi bana na biso bavictime de la mode yango tosali nzembo na nkombo échafaudage mpo na kotraite na bana na biso kotindika bango bazwa bacarrière bazwa bamétier bazala na avenir mpe totindiki bablédard nyonso tu bazonga na molongo parce que bablédard soki baye na poto balingi bakomisa poto lokola bango c'est-à-dire na échafaudage tosali nzembo moko ya kotindika bagene base qualifie na likambo songolo donc modogo Gianfranco Ferre félicitations soki baartiste nyonso bakosala lokola modogo azosala lokola Lakwanzila azosala parce que awa eza culture il faut to encourager le bien tala Lakwanzila nzembo na oyo tozobeta générique ntia Congo kolomboka eza banzembo ezo ramene bato na kati ya conscience tala banzembo lokola ya ndeko na biso Alpha Blondy lobi tokobeta ngo les salons ont mis le feu dans le paradis ezali banzembo ezokofunda makambo ezosalama na Congo mpe na Afrique tokosenga na banzembo bayembi na biso bakota basala banzembo ndenge basalaka bafranc congolais banzembo oyo esoutenaka baguerre na este kopesa bato conscience koéveille congolais na place ya kosalaka banzembo ya kibanditisme kotindikaka bato bayiba bakao koko korobo bakanga balemba banzembo oyo ezoédike te donc ezali mawa mingi félicitation na baartiste na biso oyo nyonso bazokota na loyenge ya koyembela mboka to koédike bandeko na biso tobandi na basango ndenge tolobaka parce que eza banews balobi kanambe azoprépare koboma na este kote ya Beni kuna baugandais na barwandais bakoti mboka bazoboma batala te chaque jour babomaka au moins 100 personnes kote kuna bazoboma te mais atindi ata char te atindi mpe ata basoda te oyo bakosisa guerre wana esali 14 ans esilaka te parce que ye moko azali mokonzi ya ba M23 asombaka minduki na Ukraine azotinda kuna mpo baboma bakongolais mais likambo ya kokamwa lobi na butu bandeko na biso baza na Lubumbashi babengi nga na koyebisa nga ke bachar ekiti bachar de combat ekiti na Lubumbashi moye te journaliste na ye afutaka mbongo na Jeune Afrique François Soudan akomaki na Jeune Afrique numéro 2839 abi Kabila confirme la volonté de vendre cher Rema sa peau. 2016 ne sera pas l'année de son dernier mot. Atondisi ba mercenaire pour atikala na pouvoir bana mboka to teleme to bunda. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Donc François Soudan aza journaliste oyo ya Jeune Afrique au Kabila pese mbongo mingi oazo vanter Kabila akomi ke Kabila lobaki akoteka posona cher, c'est-à-dire azo préparer guerre bazui Congo en otage bazo bangisa bato bazo sala biloko ndenge yango moni lobi na butu bachar de combat ole kende na Beni na este côté ba Rwandais na ba Ougandais bakotaka bazoboma bachar de combat eke kozwa position na Lubumbashi parce que le monsieur alingi na ye kotika pouvoir te alobi akobima yongo te alobi akobunda alobi soki to message to sangani to sakani akoboma donc oyo akoboma azoyeba te plan ya ONU plan ya monde entier balobi ba président africain ta mutu moko akobriguer sous troisième mandat. Alors etikali bal etikali na kama biso na koyebisa bino eloko nini biso bana mboka esengeli tosala parce que totelemi awa pona koya kopesa bino basango mboka koya koéveiller bino koyebisa bino ke likambo ya Congo eza likambo na biso eza te koye na poto okomi fwa kumputu olobi ozonga na sute okomi mpe ozosintégre te olingi mosala te olingi okota na bakope kope esesila kope ekipaka su te kope ebeba poto vrai kope ya solo kende na mosala créer société na yo mboka oyo tovandi ya mindele surtout na Angleterre eza mboka baopportunité topamboli queen topamboli gouvernement oyo bapesi biso opportunité ya kokende classe ya kocréer basociété il faut tobénéficie nango congolais oza na support na nga soki oza na posa ya kosala eloko bi ozangi vision benga nga na kopesa conseil ndenge bomisala na kopesa
Alors, tolobi que les pouvoirs au Congo doivent être arrachés par les armes. L'idée d'une nouvelle transition de 3 ou 5 ans commence à refaire surface. Les politiciens congolais corrompus ont fait des déclarations Kanambe a un problème, ils ont très génocidaire. Bazan a ba preuve que à Boma ba Congolais, plus de 20 millions de Congolais, à côté ici ba armée étrangère na mboka na biso lati bango ba teni Congolais, azo zwa mboka na otage mais toza na tina ya élection te, toza pe na tina ya consultation te ni ya dialogue parce que on ne dialogue pas avec des terroristes, on ne dialogue pas avec le dictateur, on ne dialogue pas avec l'occupation. Il faut tous se soulever, parce que fichier électoral, électronique, ils ont manipulé. Alors, à quoi bon toke na élection où ils ont déjà triqué, autre déjà que bato peut perdre pour gagner parce que ils n'organisent pas des élections pour pas perdre. Basakani mingi bakomi na suka esengeli tosala bomoko tokoma bomoko tozala bata mayele pe bata molimo tosangana elongo contre badongolo miso oyo baye na mboka na biso po basala biso mabe bolandi ba déclaration na bango bazo sakana te baza sérieux bazolinga eloko moko changer te puisque basi bazwi bambongo batie na poche esengeli biso bana mboka totelema seul eloko ekosauve mboka ezali soulèvement populaire parce que na soulèvement populaire eza na armée moko te ekoki koboma mboka mobimba soki bose soulever na pays démocratique parce que na Congo toza na démocratie te mais bamboka mobimba Europe mobimba baa na démocratie soki bayoki ke na Kinshasa bato babimi libanda eke babomi bato biso toza na poto tokobima tokotia makelele mpo mokili eyeba ke na Congo bazoboma bakoya kosilisa nani wana. Alors Jeannette Kanambe asali erreur monene na parlement likolo bazali koatake ndeko na ye na erreur monene na parlement alobi élection ekosalama après 2017, c'est-à-dire il faut kaka soulèvement populaire pona kosilisa théâtre rwandais na Congo parce que bango tout mikolo yo basali berere ya kodéclarer que élection eza après 2017. Robert alobi yango ne mwana nsemi les sorciers les démons de Gadara alobi yango bango nyonso tu monoko na bango nyonso tu ekomi après 2017, c'est-à-dire balingi kosala glissement na nko tokopesaka bango yango te parce que ekoki kosalama te ata bazokanisa baza na baarmée ekosimba te parce que na ngonga oyo nazo informe bino ke espace aérienne congolaise eza contrôlé par l'ONU, c'est-à-dire le Congo est sous tutelle l'ONU qui dirige le Congo, c'est-à-dire na ngonga oyo soki avion et survoler espace aérien neti ya nde toza en Angleterre avion nyonso tu ya compagnie nyonso tu ya monde emeli kokota en Angleterre tout le contrôle Angleterre ekobenga bapesi bino boza banani bozokota bookende wapi po boleka na territoire anglaise fo bofuta mbongo bakopesa badetail bafuti mbongo pa ekei donc na Congo siko avion nyonso ezoleka na likolo ya Congo mutu ezozwa tour de contrôle wana eza oni mutu azozwa yango parce que Congo eza sous tutelle pe mbongo wana oyo baavion nyonso ba Air France ba Bruxelles Airways ba Kenya Airways ba nini nyonso to eleka kuna ezokende na oni parce que Congo eza sous tutelle, c'est-à-dire Congo eza na maboko ya oni babotoli bakanambe pouvoir etikali kaka ekoma concrétiser mais officiellement par là Congo eza na maboko ya oni même ba makambo nyonso ezoleka kuna eza na maboko ya oni donc esengeli na biso totelema mpo ezala ndenge wana. Alors basango toza nango la Cour pénale internationale vers un éventuel mandat d'arrêt contre les génocidaires rwandais Paul Kagame et Kabila. Donc Cour constitutionnelle il y a ces pays et bandi déjà quotidien kotala ndenge ni bakotinda mandat international po bakanga Paul Kagame pe bakanga Kabila parce que Kabila ndenge azana bafunda ye ebele na ces pays bafunda ye ebele na Amérique siko bakomi ko rassembler ba preuve évidence po bakanga ye parce que kisa Kagame pe bafunda ye ke ye mutasala génocide ba documentaire réali na TV5 fois passé utango leka ndenge nini aboma Abiyarimana na président mosusu wa Burundi na ndenge nini baboma basala génocide na Rwanda o baboma ba Hutu et pourtant na kati ya génocide wana Congolais ata moko akota te basuki bongo te ba yeli susu na kati ya territoire ya Congo ba massacrer ba Hutu na ba Congolais
delo na uti ba lettre ba ni journal awa na sommaire na bino ke États-Unis na Canada bandimi génocide esalami na Congo. Tant bazo ba génocide esalami na Congo, nani asali génocide? Ezali Kagame asali génocide, ezali Kabila asali génocide, abandango na tingi pe Bosco Tanganda oyo akende komitika yemo na CPI si abeti masolo nyonso aza lokola témoin oculaire parce que ye ayebi masolo nyonso tout baza na ba document nyonso tout etikali kaka ba banda kosala ba mandat international. Biso tozela bango te parce que ekozwa temps, ekozwa 2 ans, ekozwa 3 ans parce que Kabila so okanga yembe basi bakanga ekala po bala ba preuve nyonso ke abomi plus de 20 millions de Congolais, asali crime contre l'humanité, abomisi ba maman, ba viole ya bana disparu, pe récemment bazana ba fosse commune partout na Kimwenza na Maluku, na ferme na ba Congo, na ferme na Katanga un peu partout kuna bazana ba preuve que azoboma. Alors et comme siko likambuke batia ba batterie à marché pour bakanga yeme boyebi ke mindele bazabongo na ba lobbying batu oyo groupe oyo ya ba américain lokola ba Clinton lokola ba oyo bazo soutenir Kanambe na Kamere bazali bongo batu oyo baza ba ennemi à Congo. Donc il faut Nzamba Sala, ça va prendre du temps, on ne sait pas, 5 ans, 6 ans, 2 mois, 3 mois. Anytime bako kanga Kanambe ndenge bainga basala ngo Bachar lelo na Afrique du Sud, lobi na Afrique du Sud plutôt monaki Bachar Afrique du Sud justice nango et cela qui ba kangaye akedete. Donc ndenge babandi ko traquer ba criminel na ba génocidaire ndenge moko anytime everywhere mukolo ezali toyoka Kanambe na Paris na Bruxelles na wapi bakangie po azali génocidaire ba preuve ezali ebele me biso tokolala si ba oreye na biso te tokolala si ba kusete tozelaka bango esengeli mboka eza ya biso soki moto ezopela na mboka tozela te bapaya baya babima ba sapeur pompier biso moko tobanda kosala ki sapeur pompier mpe toyeba ndenge nini tokosilana na bato oyo yango omoni congolais bebana na mutu nyonso oyo azoleka na tv koyebi soki azozonga Congo kokende travailler azozonga Congo kokende kosala dialogue oyo nyonso to azoleka na Ebola TV aza ennemi ya Congo azali contre congolais azali motu oyo bebana ne libela parce que alingi yote na Congo nous sommes en train de pleurer plus de 20 millions de Congolais oyo bakufi et nous avons des femmes violées des enfants disparus c'est-à-dire que toza na génocide ezosama na Congo toza na esengote toza na mawa toza bongo na pasi ezali mawa mingi donc oyo tozoloba eza bongo. Alors message mosusu tozwi awa magui dans le pays des fonctionnaires na Congo magui monene esalamaka na bafonctionnaire ya Congo. Bravo Adolphe Muzitu Mfumupa oyo auti kosala 5e tribune na ye a démontré comment Kanambe na ba Rwandais na bandeko na ye bazonyokola ba Congolais baza kobebisa Congolais baza koabige na bango thème ezalaki le chômage en RDC hier, aujourd'hui et demain. Donc le chômage en RDC hier, aujourd'hui et demain. C'est-à-dire que Kinshasa, commerce, il y a Mukena, aide, il y a diaspora Moutou, ils ont faire vivre la population. Alors, Oyo, Azanga professionnel, c'est-à-dire Azanga Mwana na poto, Azanga Ndeko na Libanda, Wakenda Angola te, Azanga Nigeria te, Akenda Oteka te, Bazo Kufa petit fait, Oro Kufa Likolo Zangi aspirine, Oro Kufa Likolo Ozangi elamba, Oro Kufa Likolo Ozangi biloko kolia, Oro Kufa Likolo Zangi mbongo, mbongo tu ya ba contribuable congolais et comment okende kotonga Rwanda, ba fonctionnaire ba futaka bango soute, ba zwi lisusu ba chinois, ba ye koteka en détail ole bateka en gros, koteka na mikate, koteka masangu, koteka nyoso tu ya mike wana nguba batia nyoso, masangu batia nguba batia nyoso mwamba tu et tout ça pona ko boma ba congolais ko casser commerce na bango. Yango na moni balobi ete Muzitu alobi chômage au Congo en RDC hier, aujourd'hui et demain. C'est-à-dire Kanambe na ba Rwandais basala programme na bango chômage ezala na Congo lelo lobi la libela pour ani parce que na 14 ans atiko sala ta compagnie moko te ba betaki biso matoi o basali ferme ya Bukangalozo ferme Bukangalozo zoka ferme Bukangalozo eza lukuta munene ezali ferme ba sud-africain biloko nyonso bazolona kuna ba masango soki boti batia mon avion na Sud-Afrique tala mutu alobi aza président congolais
14 ans au pouvoir a créé ta société et ça la tozana ba tomate tozana nguba tozana cacao tozana nyoso tozana mbika a créé ta compagnie mon côté et donc ba ça la ndeni ba yena poto ba ke ko zo ba Thomson na mike mais c'est Thomson poisson de mer ya mike wana yango ba tekela congolais donc congolais même Thomson aliaka mabe bazwi dendon o eza mafuta ebele baye nango na Congo mutu nango toyebi te mapeka nango toyebi te bazwa dendon nsima nango baya nango oyo bateka yango mikota bangirikoto bani yango moni bana bakote kuna ntango baliaka dendon soki atamboli otali ye mpe omoni vraimen aza na dendon mpo na nini bamesana kolia dendon ya mafuta oyo na nsima ekoboma bato mpo na nini parce que eza génocide bazoboma bato na ndenge ya mabe na ndenge nyonso mpe lisusu basala ndenge nini bazwa bachinois baye na bakisi ya lokuta baye na bapolyclinique ya lokuta kisi wana soki omeli ebomi yo alors tozosenga na bandeko na biso benda mamano matoi benda ndeko no matoi akende jamais na hôpital ya bachinois soki problème yali bokota na fondation lisalisi bokota na bacommunauté mosusu oyo bakoki kozwa kisi bien baprofessionnel oyo ezali biso bana poto ndenge tomesala kotinda parce que deuxième c'est-à-dire na Congo toza na classe riche na bapauvre classe oyo eza na katikati eza biso baprofessionnel biso batozala na poto do biso bato ya diaspora soki moto ya diaspora atindi te soki moto ya diaspora ayede te vi mpe suki yango amoni bafamille mingi oyo bazanga bato ya diaspora bakomi kobenga yango baprofessionnel biso batokundaka bibembe biso batobalisaka biso tosalaka lokola office ya ministre ya finance ministre ya santé ministre ya sécurité sociale et pourtant na Congo tozanga ba INSS oyo eza babiro ya sécurité sociale nayebi te kuna babiro na batretaka nini congolais ata moko azwaka kisi ofele aza te congolais ata moko bafutaka ye te yango mozitu adénonce ndenge nini bayibaka mbongo ya bafonctionnaire congolais ezokende na Rwanda kotonga Rwanda kobongisa Rwanda c'est-à-dire tozali susu na ntina tosalela bino dessin te tosalela bino copie te ou bien tokende odesine na mire te mpo boyeba ke mboka ezali dirigé par des Rwandais oyo baza bacongolais te et pourtant Congo ezali héritage na biso esengeli tobengana bana bapaya mpo biso moko toyingela toprofite na biloko na biso wana donc tolobaki magwiye na bapei ya bafonctionnaire bravo mfumu pa Adolphe Muzitu oyo asali 5e tribune na ye adémontré comment Kanambe na barwandais bazoyiba mbongo na biso bacontribuable oyo tu bacongolais bafutaka bafacture ya SNEL ya régie des eaux ezokende c'est-à-dire bazopie biso na sous-sol na faune na flore na babien na biso bazokende yango na retour batongi te bacréer ata société moko te donc on en a marre il faut tobengana Kanambe parce que asali akomi na suka biliaki ye bikoki mpe tokoki kosala ye bongo te alors eloko nini tokoki kosala eloko tokoki kosala ezali eloko kaka moko ezali nini eyali bato fo batelema na mboka nyonso esika nyonso oyo mboka ezali sous occupation na kolobaka yango ata 1000 fois baparti politique nyonso esesaka koexiste baparti politique nyonso to ekomi résistance to ekomi combat résistance elakisi kotelemela mopaya koparalyse appareil de l'état kosala baacte oyo ekoempêche gouvernement wana na kotambola alors awa nazokende kozwa exemple moko na 1961 babomi Lumumba oyo azalaki espoir ya bacongolais Lumumba oyo azalaki vrai congolais Lumumba oyo azalaki na souci ya kobundela mboka azalaki na souci ya kobongisa mboka azalaki congolais nationaliste ndenge proverbe 30 azali alors Pierre Mulele azalaki ministre ya éducation na gouvernement ya Lumumba asali nini atiki gouvernement atiki kozala ministre akenda na formation na Caire après Égypte ake na Chine formation militaire et l'air asisi formation militaire akiti na Congo a recruté ba jeunes a formé bango c'est-à-dire ezwaki 4 ans azwi banda na 1961 babomi leader na ye azwi 3 ans ya préparation alekaki na TVT alobaki eloko moko te a formé bato na ndenge ya tactique ya guérilla ale na janvier 64 babandi rébellion na Kwilu vraie rébellion
vrai botomboki ya kotelemela pouvoir et occupation ya kotelemela néocolonialiste ezalaka rébellion to ezalaka coup d'état. Alors na Congo Kanambe alingi na ye kotika te, aza na posa kotika te, aboyi kotika po ayebi ke soki atiki ce pays soki akontinue aza na problème, c'est-à-dire aza wana aza na choix te. Siko biso bakongole nde futo tindika ye po ase décider. Alors Mulele le amoni makambo wana asali nini, abani rébellion na basimba ou bazobenga ba Mulele mai. So erreur ya Mulele alaki nini, Mulele azwi batu na ye asali bango kisi ya bokoko et ake kosala alliance na ba soviétique. Yango wana ozomona après 8 mois ba récupéraki Kisangani ezali deuxième ville ya mboka. À l'époque ezali deuxième ville après Lubumbashi, sali ba récupéraki yango, même Gizenga oyo le patriarche akomaki président wana Mulele azalaki wana. Alors sorry, eloko ni etilaki ke ba kende ti ba so pouvoir te, Mobutu a comprendre que likambo eza grave, Mobutu aboma ba Belge mindele, aksangisa mindele na Lubumbashi na Kinshasa, abomi bango pour intervention rapide ya ba Belge kia ba Américain ba ya po ba riche bazali na kati. Tala ndenge tokoki komate ba Rwandais yango wana. Mboka eza mboka na biso, sous-sol na biso, bazwi biso en otage. Baza na posa ya ko bimate, tala kutu akomi kokosa ke bani basale coup d'état, tout et tout parce que Kanambe tout autour na ceinture na azana ba mobutiste. Bako kendaka na ba faux coup d'état, ndenge salami na Burundi, c'était un faux coup d'état. Parce que bino bosi o mona mutasali coup d'état, leader ya coup d'état bakangi ete, bakangi kaka moko mususu wa bakangi ete. Donc ezaki faux coup d'état, mutu oyo azo supporter mabuzo ba nyoso nande ba oboma batu na Burundi eza Kanambe. Atinda basoda kuna. Basoda bazo utaka Congo butu bazo letia trouble na Bujumbura. C'est-à-dire biso pe ba Congolais tozana atu eza mboka na biso. Biso to bunda te, to tumbola ta ba voisin te, to sala eloko moko te, likolo ya motema malamu baye na mboka na biso, babotoli biso mboka na biso, pe babandi ko boma biso. Soki to agir te na nzambe na likolo akokamwa, parce que na Bible eza na place, tozomona bana na nzambe babundi na pesa bino ba verset. Na lobi botanga histoire ya Moïse, botanga histoire ya Samson, botanga histoire ya Eli, botanga histoire ya Josué, babunda. Même histoire, il y a bana Israël na Basyrien, babunda, likambo ba 4 lépreux. Donc bazela ki te ke nzamba uti likolo akitia ko bunda. Alors awa na zulu bino exemple ya Pierre Mulele, azali mutu akwilu netinga, azalaki jeune entre Mupende ou Bubunda, mwana ki kwit mwana kwilu parce que bata kwilu bazana sans chaud, sans baningaka injustice te. Yango bomonanga lelo oyo na somba likambo oyo na boye koke na Congo malgré bapesanga ba mbongo basomba ngai baproposanga ba mambo ebele nake no travailler na luka poste na boya po na yebi ete na ko travailler na baumbu te, na ko travailler na baumbu te, na ko travailler na bapaya te. Un vrai citoyen congolais, un nationaliste a travaillé na ba occupate atoyelinga hors nyon surtout ya kilomoto na ko boya parce que na yebi ete bato bazoki na Kinshasa bakopesa bango mbongo pe bakotiela bango poisson. Alors Mulele a comprenaki alobaki pona likambo esila bato baza ba terroriste, bato baza ba méchant, bato ba habité mabe, ba yé lokola occupant, ba yé po ba nyokola peuple nanga, il faut na sala nini, na sala rébellion. Azoki ba jeune a former bango, a continuer bango na maki, a pesa bango ba tactique, ba attaquer et na kosote Mulele avait fait trembler l'Afrique. Et Mulele avait fait trembler Mobutu. Soki ba américain na ba belge ba yaka na secours ya Mobutu te mais histoire sila ndenge moko lelo oyo ndeko nanga bino mo bozomona Kanambe soki azosala consultation, soki azosala dialogue, aza na droit kosala ngo te, aza na droit kosala ngo te. Pourquoi azosala ngo? Yo kanisa kosala ngo pona bien po aza mutema malamu banda sala 14 ans et si bomona ya bengo opposition bavana ayiba ba élection aleka na vote te, a programma déjà fichier électronique wana asala nyonso aboma ba Congolais asala azana tant que tu dialoguer na yete et ndeko ne mwasi
azosala ba déclaration Ruberwa bazosala ba déclaration koboma ba congolais koboma na Beni koboma toza na bato bazokufa na prison na ye bato bazokufa ba congolais soko lobika likambation na prison ba rwandais bazogracier bango ba vrai ba prisonnier ba vrai politicien ba Diomi Ndongala ba fumuluka bato wana nyonso tu baza na prison baloba te so bolobi babomi bino mais bazogracier ba rwandais. Alors bana mboka eloko ya monene réponse ya monene ya kosala ezali tokende na ni ba élection parce que bakosala biso buzoba tokende na ni dialogue ni consultation mais tobanda eloko na lobi tolanda exemple ya Mulele. Mulele était jeune, c'était un intellectuel a comprenait que batu oyo bayokaka langage ya minduki. Alors biso oyo toza na diaspora biso de toza espoir ya Congo tala déjà abandi stratégie que baluba bani basale coup d'état parce que ayebi que baluba bazo telemela ye po ayiba ba élection pe azolinga somba Félix Tshisekedi po basala 1+4 1+4 wana ye président de transition ba vice président za na mwana nsene Ruberwa Kamere na soki Tshisekedi bango ba vice président entre temps ye Kabila na Ruberwa baza ba Rwandais pe bazo continuer koboma siko yebsanga pour quelle raison Kabila zo ngatika na pouvoir. Raison est simple. Bazoni nga bakota na dernière phase ya ko exterminer ba congolais ya ko boto la ko teka biloko na biso ya ngona biso tolobi enough is enough il faut to telema to landa esprit ya Mulele oyo bazali Mulele Gaston Soumalio na Christopher Mwenye oyo na utu bakene ko zwa vila Kisangani parce que ba comprenaki bana mboka to komi na ngonga oyo il faut to telema parce que déjà na Kinshasa 234 ONG, c'est-à-dire 220 organisations, il y a RDC, na 14 ONG internationaux, bazo senga Kanambe abimisa ba groupe Filimbi, c'est-à-dire Frère de Bouma et Yves Makiambala, y compris Diomi Ndongala, pour bana boloko, basale le côté, mais a aminisia ba Rwandais à M23 au baza ba génocidaire. Donc ozomona makambo ndenge ezosala wana ezosenga na biso to sala ndenge wana to kende ndenge wana to sala ndenge wana parce que ezali ndenge wana. Alors bino fu boyeba ke mokili oyo ezali bongo soki biso totelemi te soki biso tobundi te soki biso tokei te eloko moko ekosalama te bato wana baza na makanisi mabe bato wana baza na idéologie ya mabe bato wana bazali contre biso bakotikela biso tanto s'organiser te bakotikela biso tanto ozala na kimia te bakozalaka kaka toujours komate biso. Alors congolais makambo ezoleka na Congo oza su mwana moke te tokoli tomoni ke Kabila azwi Congo na otage azozwa ba Rwandais azopesa bango pouvoir Kabila ye moko bazofunda ye po asali crime contre l'humanité aboma 20 millions de Congolais azwa ba Rwanda pesa bango bateni congolais baya bakota na armée et ba généraux lelo nyonso tu baza ba Rwandais même lelo soyigi bali basala coup d'état militaire Rwandais policier bien général moko moto au pouvoir azwa passeport ba congolais apesa na ba Rwandais atinda bango na école atinda bango na institut supérieur atinda bango na ba bourse atinda bango na école militaire atinda bango ba représentant Congo c'est-à-dire dans 20 ans ceux qui to bundi te to botoli mboka te congolais ata moko te akozwa mboka wana congolais akotikala moto apusu ngonga ngoyo tokoloba nini Lumumba alobaki ete tokolege pays na biso na bana na biso tokolege bango na nini histoire ni tokobete pa bana na biso tokobeta ke toza génération oyo ba Rwandais banyokoli tokobeta ke toza génération oyo bato babinaka ndombolo tokobeta ke toza génération oyo bato balingaki kolia na komela parce que congolais ali kozwa conscience te congolais ali kotelema te même les réseaux sambela bazosala makambo Bible lobi même quand vous rassemblez pour devenir pire ba congolais balobi baza ba chrétien bakenda kosambela bazokoma ba pire bato ya milimo mabe bazokoma ba pire ya bato misala mabe bazokoma ba pire ya bato oyo badongolaka miso. Bien aimé eloko mosusu tokoki kosala te ezali likambo ya kotelema ezali likambo ya kobundela mboka ezali likambo ya kosala quelque chose na mboka ndenge tokoki totalisa bino awa. Alors bana Israël nalobaki yango fois passé Moïse lere azalaki mwana moke azalaki s'occupe na organisation ya bandeko nete
azali ko s'occuper makambo zoleka na Égypte te. Mais quand il grandit, devenu vieux, il a eu envie d'aller rendre visite à ses frères. Arrivé là-bas, il a vu comment Pharaon, le serviteur de Pharaon, le militaire de Pharaon, maltraitait ses frères. Alors Moïse a compris, il a sauvé ses frères. Bien aimé, Soko Mukolo, makambo tout aux salles. Malgré chaque jour, tous les cas, Nabutu, Bazobulisa biso, Namoi, Bazobunda biso, Kofunda biso, Kokosela biso makam. Bango bataliboso bazosala biso ba vidéo, bango mo pe bataliboso ba denolela, lokola bana mikela na police. Heureusement Nzambe azali malamu ba police yango soki ba bengi nga ba ndi ko seka bango moko. Mami me bango bataliboso bazofinga kayo. Bango bataliboso bazosalela yo ba vidéo, ba nini ndeni su bango mo bazwa kufunda. Alors yo ko répondre bango te, pozo mona ko za très fort ko leki bango, ko kipe bango te biso to zela kaka oyo ba komeka ko attaquer yo. Bien aimé, le temps est grave, le temps est dur et c'est Nelito sauver Congo. Soulèvement populaire est très important. Tout ça, na ba opposition à Kinshasa, batik la discours, il y a dialogue. Batik la discours, il y a aucune consultation. Babanda discours, il y a soulèvement populaire. Babanda discours, il y a kolobé là-bas. Oyo sama na Kinshasa, ba force commune ba bomi ba. Parce que Kanambe a dirigé mboka na ba stratégie, tantôt atindi bawera baswa na héritier, tantôt c'est Kofi Olomide contre JB, nyonso wana ezaka ba polémique po bato balala pongi balangwa. Tala ndenge mboka ezokende chaque samedi ba concert populaire libanda ya masanga, ba publicité masanga, bato bazomela ba masanga musu ba benga ngona so inko isoko meli mibale olangwe bato bazomi subela na bilamba batini ba chinois bakotisa masanga o babenga yango soki masanga o ezolamusa bato so isododo tout simplement pour ba aliéner conscience à bato ba rendre bato na état ya esclave pour Congolais raisonner te mais nzambe aza malamu atinda biso bata diaspora to sala éveil to bundela mboka. Alors yo oza na diaspora message oyo ekota yo yo oza na Congo ozali chef de file opposition, ozali na kati ya opposition, comporte-toi lokolo lengankoi. Nous félicitons Olengankoi parce que asoso ba risque ya kokendo funda, ya kosala ba vidéo, esuka na ba vidéo te na ba sensibilisation te, meto banda déjà ko tia pression ya kokende kosala soulèvement populaire. Bato mapinga, ozali colonel, ozali général, ozali bongo moko ya mapinga ya Congo. Yeba ngoke Kabila asi abomi ba officier ebele ndenge aboma Mbuza Mabe ndenge aboma colonel oyo auta okufa dernièrement ndenge aboma bato ebele ndenge pelobi akoboma kosala makambo oyo tozomona ba ex officier basali te bake ko travailler na Kanambe kosala makambo oyo te bato basala na Mobutu na tango Mobutu lelo bake ko pesa expertise pa Kabila bayeba ngoke opération mwana mpuku kotele na opération toyebi ndako ekosalama nana ndimaka ke afdel akoya koya na babota mbula kobengana ba Mobutu na ba soda ya DSP nana ndimaka ke bana Mobutu nana ndimaka ke comité central nana ndimaka ke bato wana nyonso bazali koleshe babota Mobutu lelo bakokima mboka nana ndimaka ke Terminator Ngwanda akokai kokima mboka aya lelo kokosa ke azan exil. Bien aimé, ngonga ngoyo to telema o ezali cri d'alarme et c'est na Congolais a telema bundela mboka to compter sur l'élection te parce que na 2001 yem ta sali coup d'état bomi musée na constitution mboka ezaki république ezalaki royaume te pour remplacer papa na ye na constitution mboka pour comme président Congo faut en a 40 ans lui il en avait 29 mais bataille constitution balatisa ye sur mesure c'est-à-dire c'était lui l'auteur du coup d'état na 2006 basali ba élection Jean-Pierre Mbemba mutaganya ba élection ba congolais batikala jamais ko voter Kanambe mais Kanambe a besoin de défier ba congolais azomona biso bazoba azon continuer kozana pouvoir Jean-Pierre Mbemba accueilli na 2011 to voter papa Etienne Tshisekedi à 100%. Kanambe a coffré papa Etienne Tshisekedi a promis ba congolais
a botoli pouvoir siko yebisa ngai bokende so na baélection ndenge ni ese bocomprendre te ke baélection eza te ese bocomprendre te ke eza baje bocomprendre te ke bato wana lokola bavota bango te lokola baya na vote te bakorespecte mpe vote te alors esengeli toleka na étape mosusu étape ndenge mulele asalaki mulele avait compris azwaki bagene oyo baza na talent na kinshasa toza deja na bagroupe ya bagene toza na basoda toza na bakuluna oyo kabila ye moko aforme bango bakuluna wana tochange te bango idéologie toyambisa bango yesu aza na biso tobunda na yesu mpe communauté internationale bakozala témoin na biso parce que tonyokami trop toleli mpe trop tosukisaka breaking news na biso na lisaponge alors batindeli nga message moko balobi l'innocence de l'homme c'est un innocent. C'est la femme animée par l'esprit des serpents, l'esprit de Jézabel, qui a trompé, séduit, manipulé, forcé l'homme de pécher. Satan fait recours toujours à la femme Jézabel pour détruire l'homme. Ba église ya lokuta o etoni na communauté congolaise basi ya ba Jézabel nde ba mema mibali na bango. Mibali mingi bakendaka contre leur volonté pour basi bazo forcer bango bakende na sika lokuta. Baza modi po baperda ki bokonzi na bango. Alors esengeli boyeba ke mwasi toujours Satan utilisaka ye. Banda jardin d'Eden mutu mobali azaki innocent. Avant nana nzambe ta ebele atiraki ko péché te. Mais Satan alekaki pa mwasi. Tango mwasi Satan aleki pa na ye akombi esprit ya Jézabel. La femme qui vole l'autorité de l'homme, la femme qui séduit l'homme. Yorasi Adam aliaki mbuma wana zaki facile. Ezalaki manipulation, ezalaki soko sali yango te ozwa 100 mètres, ezalaki soko sali yango te olingaka nga te. Donc atiaki ye pression, aséduisaki ye po ali ya mbuma. Alors messieurs, soki déjà na ndako na yo au père de pouvoir, soki déjà na ndako na yo mwasi mutamfukaka yo, soki déjà na ndako na yo mwasi na yo tout le temps kendake pa pasteur kosokola basani kolamba kokende kuna mingi tout le temps asombelaka pasteur bakado koleka yo yebango ke asi akoma licholi ya pasteur asi ateka bomoto na yo pe yo mobali oza sous la malédiction. Breaking news, Yesu Nkolo